bonjour ingeta na peuple congolais nyonso o bozali kolanda ngai na moment oyo. Premièrement na kobana ko senga bolimbisi na bandeko nyonso ba résistant ba combattant na peuple congolais nyonso kolanda ngai pour na ba propos o la ko tenir na moment oyo parce que nazali na kanda ko sakana te na yili lo oyo pour na lobela petit oyo na kombo ya Papi Volcan na moni ou exagéré trop parce que depuis au banda combat na yo tikino we ko trahir yango kolanda Moïse Sorelo le connaît le koso ya mbongo petit musala yo sala izaki kaka ko finga pe ko critiquer ba na combat oyo Petit Volcan yo ko ba président na ngai alia 1400 €. Ya mwana oba tindaka na mboka na biso. Papi Volcan, yo moni président na ngai valeur à 1400 €. Mon président Jean-Martin Sali, il faut des millions. Faut que ça ait respect à Moutalolenge wana. Président na ngai na niveau ya ba Soriano oyo sa ko la lelo yo. Niveau ya ba Vitel Caméléon et autres. Ata niveau na yo te. Yo ko sa audace ko finga ba maman na biso résistance. Au finga ma continent na RCK. Maman Blandini dia futwa. Petit Volcan. On est bafoué. Na mémoire. Il y a 2 millions de femmes violées dans mboka na biso. Yo mi mono kominani. Keba na yo. Na lobi na yo keba na yo trop c'est trop. Mbalo soko continuer. Oko kuta nanga fosi matumona. Oko kuta nanga ipeti. Yo mi mono kominani. Bane ba otinda yo. Keba. Yo ba président ngai alia 1400 €. Na expression de bengana kayo. Po bukaka mibeko. Okena ko buna na plateau ya dilondole. Nande ko role mena. Ba suspendre yo siliko kei. Mais kombo ya RCK et comment na monoko na yo récitation M23 mais nena sola na runiga nanya kutana na runiga mais ça qui yo Papi Volcan ce qui est qui a président na ngai Jean-Martin Sali akenda ki na M23 et tali Martin Sali na nini et tali président na ngai na nini Volcan yo na kombo sala ni ba prêtre nini yo tiki na komba o tiki no trahir biso. Yo ko gérer à 3 personnes. Yo ko gérer à groupe de 2 personnes. Basi na nomi sato yo zo ko gérer bangote. Ozwa ka liboso kime pour ça qui combat. Ozu ya mi balo bote si mwana moko sundela kuna na mati la jolie. Oyo zana esi ko fa na porte de Bagnolet. Oko gérer bango, ndeko gérer combat. Soko lingo yeba tuna ndeko patele mikobi. Tuna mama Benazo. Pour imaginer dans les réseaux sociaux. Elle va tirer 1000 € par mois. Mais 400 € qui est là. Ce qu'on dit, va payer un bongo. Celui qu'on a un bongo. Mais l'anda, moi, si on a un kangou na yo, na combat, il y a 400 € qui là. Petit. Keba na yo. Batu le kola ba maman Candide au keke. Yo ko finga ba mo ba femme mariée, mère des enfants. Ba papa le kola ba honorer Mbanda. Ah bon, comme ça, on a l'équipe ya bino. Tous les gens qui ont bino honoré Mbanda. Bon, keba na bino, hein. Papa Tshisekedi paix à son âme. Quelque chose ma belle, parce que tu es bien Papa Tshisekedi. Tu sais qu'on manque de respect à papa, on a dit qu'on bien na combo na ye. Tu vas dire toujours qu'on tient Papa Tshisekedi liboso. Et comme ini, maman secrétaire Blandine dia foutwa. Asa le kola ba F ba sayi ba ba niveau ba F ba sayi ba MLC. Ala niveau na yote pour combattre na musapa le kona yote. Na ba media ba collabo sali ko le kalawana. C'est ça ngadi yote ko zafie na biso pe a son âme vie d'akengadi. Ake ko laisse na koma futile ticket. Ba ke no teka lupangu via na kufi. Ba media ndo ko le kango wana. Ba media proche ya mouvement ya ki police kana me mwana ndeke. Média va collaborer camarade ya Mende. Bata majorité ba traître.
On va que Moussa, on va quatre concert, quand on bloquer ma concert. On va que ça ni dans Olympe le 15. Il y a un moment comme ça le 22 juin. Le château où j'ai dit Mouké. Donc on va que tu as vu champagne na Yoana. Papi Volca. Au coûte à un second leader à Congo. Il faut que nous ayons un combat combat. Pour les caméras combat aux alliés. Soit tu koufa. Tobo moi. Si vous faites un yoka na basola nzoto. Si vous avez un bali ba katalangenga. Au coûte à un leader à Congo. On a cela le 22 juin. Du coup là Moutouké à Mouké. Faut dans le respect. Dans la résistance, on va dans la vraie résistance. Tout le temps, on va colonel Odombo. Le sacrifice passé le 15 juillet. Il y a Dadi Zoro Bilel. Il y a Pichu Chomong. Maman n'a pas de résistance. Maman Koko Madera. Maman Annick Malouka. Maman Blandine de Foutoua. Maman Candide Okeke. Yoko bafoué. Dans la mémoire, il y a 2 millions de femmes violées. Ce qu'on met qui côté libaya na côté la bende on met qui côté libaya na teli au côté na béton armé na ngai Francis Matumona na kanda na yo papi Volca pétrole on dit qu'on exagère tant que RCK on est salamaka na na contact na Jean-Martin Sala parti Afrique du Sud tout n'a de Gosabi Boyoko tout n'a petit na la capitaine du passé de Londres mon da copé ça comme RCK on c'est mon président. Les confis dans le logo, les confis beaucoup de général Ngando de crocodile. Moutoua quand on photo les confis les Ngando de crocodile. C'est le grand sakaradien ici que j'ai sali à passer. Yo salakawa. Après que ça malade ngulu. Petit keba na yo. Ce qu'on met qui en malo ko kuta na leader ba Congo. Na bato ba lekala ko fika ba continent na RCK. Mukolo buku tanga ba kombo na bango so ba media na bino. Nana no kuta na bino. Félicitations à Yadadi Zoro Bilel. Oh, c'est la traite collabo le 15 juillet, jour à Tukangaka, conseil à Moano Wakanambi. Vous avez soutenu l'occupation. Nous avons salué le Saraki. Bravo, Wana. Papi Volca. Trop, c'est trop. Ce qu'on met qui prochainement, n'a quoi que fin à maman na yo ya kufa, a tikoto qui mona mkomo na tebe menaïté. Comme ça, yo c'est là. N'a quoi ça la liste la kotanga ba kombo ya basi nyoso yo la komba oyo. Qui kokona pesa yo soko zoluka liwano na maboko ya batu papi Volca kele ko na kokona yo kufa maboko kokona yo keba na ko déborder la ngasi likona papi Volca mukoto ko sala manifestation petit na mona yo te soki na moni yo okuteli na ngai papi Volca na ko lakisa yo eza mbano ya suka ko finga ka ba leader la résistance. Yo comment ma candidat quelques camarades na yo c'est ba fingi basi na bisato yo zo na mboka ko sepela yo ko finga papa no banda c'est ba fingi tato ya bota ko sepela wa sundola yo c'est ba fingi mama na yo oyo mona te bembele te ba kunda yo ko sepela ko mekate mon président a na valeur moko a na niveau moko na Vital Caméléon ba Moïse Soriano na ba syndicat ba elelo ala niveau na yote keba ezambalo ya suka neko pesa yo mise en garde mukolo ko meka lisusu toko luka na toko beta na kula mibali devant la caméra na banga mutu te na to vimba lokola armoire to lokola armoire na leader ba Congo na ko affronter pour ko affranchir l'île rouge Petit Volca. Trop c'est trop. Ngaiko bunda ezali lisano. Na soka ngolo kola lisano ya ndembo. Parce que le combat oyo c'est la vie ou la mort. Tout tchaba vie na biso en danger. Na prêter serment na drapeau tricolore oyo. Tu na ko défendre bakila bandeko na ngai. Yo ko bafouer. Yo ko bafouer mémoire il y a 2 millions de femmes violées. Ko finga ba mama na biso mbano ya suka mukona ko yoka yo o teli bayo o leki ko finga ba konjina ngai o kuta na ngai ingeta bandi ko bolimbisa kanya na baki liboso
naka kobela mboka ba fitilité ba petit ba papi volcan oyo na lobela ngote naka ko lobela mboka na ngai bolimbisi ngakani asikema ne bandeli bolimbisi po c'est na méchant ya mabe na bato baso na manque de respect na bato ba ko kamba bato ba pesa papa mo ba ko finga luka ba lekio ya bango bolimbisa ngai mais na yebisio 1400 euros tuna pacheli mikobi tuna mema benaso bana ko 1000 euros na western nyo ba vidéo pesa la 400 euros landa ozaka likangu na ona komba maman Blandine Dafutwa azali maman secrétaire général à Bissonde a remplacer muto azaka likangu na kata RCK mais prochainement on tanga kombo na ye comme ça ba doit simba mituna bango ingeta